Génération ya sika esi eboya umba elingise kavashama bisengo biso tobina kichachacha mambo tango na bolero bana ya mbula oyo mama c'est caneton allez caneton allez maman caneton. Oui, Promedi. Ah. Non, les nzombo, c'est un poisson. Et les bilolo, c'est un légume. Demande même à Erjoni, oui. C'est bien, il faut apprendre, il faut apprendre. Ok, je suis en train de faire l'émission. Ah. Eza malamu bandeko boyoki bana bazotuna koko na bango différence ya nzombo na bilolo esengeli eza malamu kolakisaka bana na biso minoko ya mboka na biso bayebaka makambo na biso topesa valeur ya mboka na biso pe bana na biso bazobotama bayeba yango elingi koloba teke lokolo za na poto donc obosani makambo ya mboka obosani si pe bakoko na fo bayeba ba origine na bango. Namba pambola moko na moko émission na biso ebandi monoko ya mobange elumbaka solo kasi elobaka makambo malonga plutôt vraiment lelo toyeko solola masolo na biso toujours ndenge tolobaka nzamba la musi biso apesi biso pema ezali esengo mingi soki tozo solola boye soki tozo pesa na ba conseil wana lelo tokolobela likambo ya ndeko mwasi moko abengaki nga alobi na nga boye mama naza na problème parce que ngai na buta na mobali moko songolo pakala to boti na ebana to bota na ebana mibale to kabwana mobali wana balanga te mobali wana vraiment salila ngate ya honora ngai te mais to kabwani na biso bana basa na kati bana basa na kati bana bavanda ki pai na ngai bana bavanda ki pai na ngai mais lelo oyo mobali abungami na famille na ye po baya kobala bana. Bon, entre-temps, ye atika kinga, ake kozwa na ye mwasi mususu. Abali mwasi wana, a honore mwasi wana. Bafandi na mwasi wana pe bambula. Sikonde aye kokanisa ke azonge pa inangai po ya kobala bana. Fami na nga mbaba lobi aya kobala bana wana ezalaka bongo na kutimu na biso. Me ngai penza ngai moko mama na telemeli yango na lobi bakobala bana na ngati. Puisque ngai abala kingate ngai ne mutokokaki kobala sikoyo ikozala ndenge nini tata abala bana na ye mariage wana na moni yango te na Bible ya tata abali bana yango mama nga na ye kutuna yo soki likambo wana ezalaka to ezalaka ti bandeko babolingo lelo ndenge na vandi awa yambo penza bandeko na ngai na banda ko répondre nanu nalobaki na bino ke nazalaka na bakulutu na ngape o bapesaka ngape mwa toli bakorija kangai nakendeki bongo kotuna papa botembe na Allemagne pe nazongelaki ya na nga moseka na tuni bango me liloba ezalaki moko ba ope musu bapesaka ngape ba conseil bazalaki na liloba moko wana puisque ngai nalobaki ke biso nekolo na biso penza nanu namona teke babala bana na yoka te pe na mona te mbala liboso siko na yoka yango yango na lobaki na pesa pe bakulutu o baleki biso pe na age soki ezalaka ndeni po toza ba congolais mais tozali pe na ba bikolo différent ba province différent toza pe na ba coutume pe différente yango wana na mekaki kotuna na bakulutu pe balobi no biso pe avi na biso ezali ke babala kabana te mwana oyo botaki na mwasi songolo pakala oko reconnaître mwana wana ki aza mwana na yo soki pe yo bebisa mwana mwasi wana vi na ye ebeba lelo yo ko bala no mwasi mususu il faut pe honore mwasi wana na famille na ye po Bible ezoloba na biso ke soki obebisi bomo ya mwana mwasi abatu vi ya mwana mwasi abatu esengeli ke ofuta doti ya mwana mwasi na pe ozwa ye na libala mais lokola yo zwa ki ye na libala te otiki ye usapela ki okende kozwa mwasi mususu oyo pesa ki valeur
Donc okoya ko reconnaître kaka bana wana ke bazali bana na yo olie obimisa liloba ya koloba ke na ye kobala. Attention, makambo ebele tolobaka ekomelaka biso ngambo. Tozo sambela lelo mutu na mutu alandi nzela na ye na ndenge ya losambo. Lobi ekokomela yo mabe papa. Bana babandi kolota yo na butu. Okomi mari de nuit na bango. Mokili pe esepeli balobi ya solo za mari de nuit. Alors que yo elobeli. Ndenge memelaki likambo wana memeli oyo memelaki likambo wana. Yango nde mutu esali mwa mbeba na kati. Esali mwa mbeba na kati parce que babala kabana te. Ba reconnaître kande bana pio reconnaître ke na botisaki mwana na bino. Boyebi ba ndeko babolingo biloko oyo ya mabala, biloko oyo ya mbasi batika kabango mobala ke kobala mwasi mususu etungisaka makasi. Etungisaka makasi. To koyeba te eloko ni esalaka ke batu bakabwana nzambe kaka mutu ayebi to bango moko kaka na kati wana mwasi na mobali mutu bayebi. Metala sikoyo plus tard ndenge eyaka kobimisa makambo ya minene boyi. Oyo eza makambo ya mikete eza makambo ya minene. Ya koloba ke bakende kobala bana. Donc ebele basala yango babalisa bana na bango. Babalisa bana na bango to ba famille na bango ba parents na bango babalisa bakoko na bango sikoyo na tata oyo abotaki bana wana. Ezalaka te eza sens moko te vraiment likambo wana. Eza vraiment eloko moko eza malamu te. Lisolo oyo eza ya lelo te na yoki yango esali penza mikolo umeli. Mais pona ya ko répondre il fallait penza na tuna pona so réponse oyo. Ponga moko pe tungisa kingai. Donc ndeko mwasi place yo zali soki totali malamu lokolo boyi bana na yo babala bango na tata na bango ozali na raison. Même na miso nzambe ozali na raison. Ozali na raison na yo na miso nzambe. Pamba te ko linga te ya bali yo te mesiko bato ya moni kitoko pona ko balesa bana. En plus bana mibale ya ko bala bato mibale wana ndeni. Babala ka mwasi moko. Kuna bali mwasi epa ya ye ko bala bana. Eza na vraiment eza na tina moko te. Ezo sala bien te. Ezo sala vraiment bien te. Ezo sala bien te. Eza passé, c'est vrai. Bino baboti to yebi ke bino baboti pe. Tango moko boy bomemaka pe bana na kati ya mbeba. Pona nini? Baya ko bala bana na ngai, baya ko bala bakoko na ngai. Pona nini lokoso nazo mbongo. Ponga na botaka mwana na ngai mobali ayeko bebi savia mwana na ngai yake ko bala mwasi bo. Po azo ape bana fo ngai pe sikoyo na sala likambo moko oyo ngape na bénéficier nazo eloko. Problème eza to ko bénéficier. Mais liloba wana ya koloba ke baye ko bala bana na kanisi eza malamu te. Oye eza malamu li koloba ke aye ko reconnaître ke wana eza bana na ye. A fouti amende. Il faut qu'on foute à quelque chose quand même. Pona nini parce que yo obebisaki mwana wana. Puis otiki ekoko bala mwasi mususu. Lelo ozana posa ya bana na yo. Po baza bana na yo. Mais il faut quand même moi eloko ezala. Zomon. Eloko moko ezalo memeli baboti wana ke nonga na ye na libota nanga pona na ye bebisaki mwana na bino na botisi na bali yete yango na eko reconnaître bana nanga pe na reconnaître ke ngai nde nazali responsable oyo via mwana mwasi ndenge komeli soki sali bongo ukamati mwa envelope na bango pesi likambo esili likambo esili yango wana ozomona ke ebele ya batu toza na bango lelo oyo na ba prière na mona kama bete soki mutazoke ndo sambe. Mais Bible zolo banabiso kaka que mon peuple périt par manque de connaissances. Il faut que zonga ka toujours na source. Il faut que zonga ka toujours na source. Po oyeba ke makambo ndenge nini ezolika. Na mona libala moko songolo pakala. Na libala wana ba famille ya mwasi bafandi. Balobi mobali wana lokola botisa kiye. Pe abala kiyete mwana mwasi oyo azobala. Bango banoko nde mutu bakozwa mbongo wa libala. Banoko bazwa mbongo wa libala. Nyonso tata azwa mbongo te. Bien aimé. Mais loko nakamwaka ezalaka na église te songolo pakala. Mais mwana mwasi kaka mama ya mwana mwasi alobi non ngana kokende koloba ta coutume ngo ngana koloba na banoko na ngai pona via mwana na ngai. Pona nini bango balingi bakotisa mabe na kati. Po mwana na ngaso akeli libala ezala ki azobota te
bongo balobake po tata aliaki mbongo alibala te wane komi eloko mosusu ngai fo nabima nakende koloba bandeko na nga mama oyo abima ake kosola na banoko na batata na ye alabi na kati na bino mutu moko te abotisinga mwana wana tata na ye kaka ye wana ata tata na ye azwaki charge na nga te ata tata na ye azwaki charge ya mwana te me ngai eloko na yebi papa nde mutu akozwa doti ya mwana wana botika ye azwa doti ekozala lisumu na ye moko na miso ya Nzambe ngai na kolinga te ke bino bozwa doti wana ezalaki bien aimé tunta ezalaki vraiment opesi mbwa boyi na libota opesi mbwa aboyi mwana mwasi alobi ngai pe soki tata ya mwana te mutu akolia mbongo wana mutu akolia mbongo wana nalingi namona ye lelo nalingi namona mutu akolia mbongo po mutu wana nakolobake ye nde mutu apesaki nga zemi ya mwana wana ndeni mwana na bino te bokende kondima kolia mbongo ya tata bino bozana oya bino papa pe azana oya ye bongo siko ndenge bino bolingi bozwa na ya papa na ya mama ezala ya bino nga pe na bokolaki mwana na ngai nga moko bino banoko pe bokolaki ngai mwana te me ngai mutu na bokola mwana na sepeli ke papa ata pese loko te azwa mbongo na ya libala pourquoi bino bozoboyi seke likambo moko ebombami wana ezalaki ntunta ezalaki mobulu me fin de compte suka mwana mwasi wana aye kolonga mama ya mwana mwasi alongi papa bapesi ye mbongo libala papa azwi mbongo libala banoko pe bazwi oya bango pe eteni ndenge esengamaki bozo mona sikoyo eza makambo nyonso te kaka oyo tozokende au nom de Jésus mais zonga nanu pe na source ya makambo na yo likambo na yo ebebela wapi likambo na yo ebebela wapi mais lelo yo bozoloba mwasi atotu na ngai soki bakoki kobala bana bozo mona te ke likambo eza malamu te bakende kobala bana yo mama babali yo te mete yo mama il faut babala yo lokola ya bala ki otako bala mwasi mususu ba reconnaître yo donc awa makambo zali mbilinga bandeko na ngai yo ozolanda émission oyo oyeba deja ta mususu na lisolo oyo boteli biso lisolo ya mbongo libala ta mususu na lisolo oyo zana kati wana soko zana kati wana okotambola ta mususu bandako ya ba prière bandako ya okotiko kende ata bandako banganga batu mususu akende bandako banganga ozana likambo moko ezolanda yo. Pourquoi? Parce que tata na yo alia mbongo te. Famille ya mama na yo bazwa nyonso po tata sala mabe apesa mbongo te. Omoni abala yo te. Ndenge bino bolobaka o te na kati coutume Yo kati coutume na mbeli me katani te. O kati coutume na mbeli me coutume katani te. Coutume ko kata na tangu yo kotika likambuana. Oyo bango bazo sala yo lobi ke ngai na kosala yango te. Na landi na Bible lobi boye ngai na kolanda bino te. Wana nde sikoyo kati coutume. Po lelo za na bato bele bazo kende na kati na tindi moto na sali boye. Me makambo esalama ba yebi kutu te. Bazo touche yango te. Nga na kutana na mwasi moko. Apesa ngai vraiment ma solo kala. Wana na zana nu mwana muke na bosa rakate. Na zana nu jeune. Abi mukolo libala ya mwana na ye. Tangu babali mwana na ye. Ba familia ya mama balobi ke ba familia tata bakolia mbongo te. Ba yoka ni ndenge wana. Po tata apesa ka mbongo te. Mwana mwasi afanda mbula na libala bota kate. Afanda mbula na libala abota kate. Mwana mwasi abandiko luka. Mwana mwasi abandiko luka na epoke wana. Ba yeko yebise ya suka balobi no. Yo libala na yo papa na yo alia mbongo te. Mama kaka mutu alia. Seke za libala te. Papa na yo azana mboka. Sala tu. Bo eskizenga parce que ya tu batuna ki yesu tata za pa bia azana mboka. Balobi na ye kende ko luka tata na yo. Bato amayele bampaka balobi na kende ko luka tata na yo. Mwana mwasi oyo abala na mama na ye bakende bazwa bakamio ti bakende na mboka na bakongo bakoma kuna na mboka bakekuta tata tata donc sa nuna kipe na ye
aye komona bango nini kaka ote toye awa to memeli yo boye pona ozalaki na libala ya mwana me ozwaki eloko te famille balobaki okolia te parce que yo obalaki mwana te me ngai na ye na mwana ngai nde mutu na bota na yo mwana oyo yangwana na ye ko reconnaître que papa parti na yo yango yo ya mbongo libala ya mwana na yo. Papa wana afungoli motema alobi ya solo nazalaki na kanda ya kolobake mwana nanga menali ya mbongo te pona pesaki mbongo libala te e bongo makila nanga na kati ya mwana wana esale loko te po mwana no zwaki na mbali mususu zwaki ye epai na ngai. Bien aimé bandeko na ngai topesa na kabatoli basali ya nzambe bozonga kana source yango ezotungisa batu mingi kende zonga kende boyo yoki kaka ke mosali ya nzambe moko aye okay mosala likambo no ezosila te menzoka ndo likambo no ezaka kana yo moko to na ndaku na yo kaka nde likambo wana ezana soko longoli yango pe esili nango eza nango gravité na tangu wana ba oyo wana bakendaka na losambo te ngai na sambela kana za mosali ya nzambe naza koloba no te ke kosambela lisusu te sambela me oyeba likambo no uti wapi lokola siko ndenge tozolobela likambo mwana mwasi oyo o papa aya kobala bana na ye po bana wana soki baza bana basi bien aimé soki baza bana basi na mokili wana ya molili bana wana baza ya kobala bana wana babala bango na tata na bango moko siko libala oya solo ko ya ndenge nini po bango baza basi ya tata ta mususu pe ayebi te tata na kozanga koyeba pe parce que bakuti mwana etinda kabiso na makambo papa na kozanga koyeba yepa lobi oui il faut na kobala bana nzoka nde zangambo kote pe ya mama balobi oui aya kobala bana pona nini akopesa biso quelque chose mais nzoka nde moyini akoteli wana moyini akotela wana suka ti yo okoya koyeba eloko nini esalama obandela zero ndio komona ke makambo na yo efungwami na kati ya mabala makambo ezebele parce que ba source nde muteza mabe ba source mingi za mabe me batu balandela ka source te batu balandela kaka ko kata lien batu balandela kaka ko tinda moto yango penza te. Mon peuple périt par manque de connaissances. Bananga bazo bunga, bazo baby sama, bazo kufa po bazangi boyebi. Il faut zala na boyebi. Yango tino bisoto sali émission oyo ya munokwa mubange lumbaka solo. Eponaka ekolo te. Poto lobela yango na lingala yango wana. Mengana zana bato batuna anga na français pe n'expliquer bango. Émission oyo eponaka AGT. Émission oyo eponaka teke asambelaka na réveil, asambelaka na catholique, na missioni, asambelaka na musulman te émission oyo ezali pona ndeko nyonso eza nango muloko ya mubange munoko eza ya mubange bakolo bampaka na biso tozangaka bampaka te ndenge na lobaka nga na zampaka na bino meto ngape na zana bampaka baleki ngai pe lisusu na bompaka tokoki kozwa toujours mayele pa ba oyo bazala avant biso bao bazala liboso na biso bazali na boyebi na français balobi expérience pe esalaka makambo wana ndeko nanga mwasi mwana nanga mwasi yo muto tunaki likambo ekobimisa makambo ebele awa yo muto tunaki po babala bana ozana raison babala bana na yo te aza tata na bango mais aza mobali na bango te insiste kotika te babala bana na yo wana ndio kokata kutimu wana na bana na yo bakoya kozalaka na mibali ya butu te yo pe papa muto lingoke nokobala bana wana tangu sozo mona ke no mwasi asali mabe menzoka ndio napona ngakutu mwasi azosunga yo po plus tard robima te ke yonde mtu bala no na butu po moyini ako profiter kake sika wana moyini ako profiter alobi tena sala boye po plus tard balo barake yende mtu abala bana na butu wana na suki na ngai awa nzambe na biso apambola biso apesa biso buania to landa ke mission kaka te pona kolanda mais to landa ka mwa ba detail epesa biso mayele.